nanga ingénieur merdi a ko fongola plateau bo ko mona mama na biso to ko solo na ye na mokolo malelo mbote na yo mama mbote mingi loba mo makasi oyi ko pesa ba ko landa yo kombo na mingi mususu batalaki bimission to salaki na yo te bana ba kombo na yo ezali nani kombo na nga mama Batam Abigail. Est-ce que ozana mkimbangiste te oza kimbangiste te ebandaki lolenge nini omona tata Simon Kimbangu nga nazalaki liboso musulman. Ntango mobali na nga akufi alobaki bakunda ye lokola musulman to babikunda ye lokola chrétien. Siko lokola azalaki mokonzi kuna moye naloba ezalaki te bakundaki ye lokola kaka musulman. Alobaki na nsima oluka église okota moske te église nde nakendeki na église ya Peniel epa paster walo abandaki kosambela kuna nakomi mondimi kuna. Tango nakomi mondimi kuna na umeli nayebaki kaka kende mosali ya nzambe ya solo mosali ya nzambe ye wana alors eza tomonaka libanda na kati tomonaka yango te. Papa Simon Kimbangu abimeli ngai alobi oyo eza place na yo te alakisi nga église kimbangiste alobi place na yo eza nde awa pe église kimbangiste yango na Ngilima na Matete kuna na epa paster walo alobi azosambela na solo te nayebisa ye mpo na nini azokotisa bato na zamba atika bato baza bato na ye te bato yangani ya tata nzambe nga nalobi nakokoka koloba biloko oyo ndenge nini alobi sala yango nakomaki kende pesa message oyo na église kimbangiste ya Matete na Ngilima soki outi kuna olobi na bango makambo oyo nga nayebisi epuis wana mpe nga naza malade namelaka kisi na nga na bana naza mpe na mwana mosusu azalaki na problème awa ifo baopere ye na kingo akende na Afrique du Sud nga naza na mbongo te papa asi akufi ngabi nakobanda ndenge nini nabenga responsable noko na ye naza ta kuna na bambongo wana te totikaka na maboko ya Nzambe mais papa Simon Kimbangu abimelaki ngai alobi komitungisa te azalaki na kombo na maboko atelemisi kombo boye epeli moto eloko wana edisparaître kingo ya mwana ebongi mpo mwana azalaki ozalaka tout temps azongisa makila température ezalaka 39-40 ntango nga na gangi koganga nga na gangi mwana mpe asituki na kimi libanda voisine na biso azalaki moto afepako Nzambe malamu alobi nini nga alobi kota kaka kuna na couloir ye azokota Israel mpe azobima atali ye mpe abangi kokima tokende na église na biso afepako opesa témoignage te nga nazokende kaka kuna na Peniel pa paster walo napesa na esengo nazokende ndenge mwana eloko wana ezalaki ya bambongo ebele na kozwa yango wapi nga natikali verre kokoma kuna bayambi nga na esengo te bango balobi kuna yo makambo oyo bakombo oyo na bato ozwi bango baza bato biso na bango tozalaka communauté moko te kuna eza esika bandoki makambo ebele basepelaki te nga mpe natondisami na mawala eloko nga mpenza na ye na esengo boye mwana ayoki mwana yoki mirako esalemi kaka boye nayokaki mabe naye kozwa message mosusu papa Simon Kimbangu alobi okende kuna te yo koma esika nga natindi yo sala eloko nalobi na yo mpe alakisi nga papa akufaki azalaki na VIH bana na nga bazalaki 7 bazalaki 9 mibale bakufa deja natike na bana 7 oyo asuka aza na une année 9 mois oyo asuka wana amelaki ata miliki te napesaki kaka mabele bongo possibilité ya miliki ezalaki te mpo papa azalaki deja na bamaladi bambongo ya bamiliki ezalaki te napesaki kaka mabele bongo soki kokufa tokokufa na biso tozalaki na espoir akobikaka te tomelaka kisi na bana na papa siko ntango papa aye kokufa nakosala ndenge nini papa Simon Kimbangu apesi nga message alobi na kolongola maladi kati na yo na bana yo sala eloko nga nalobi na yo apesaki nga ndenge nini soki nakomi mabele ya kamba na mai ya kamba bakopesa ngai yango bandeko na nga soki moto aza na mabele ya kamba mai ya kamba eza eloko ya konéglige yango te mpo eza eloko moko très capital eloko neti mabele ebikisa bana ya VIH bana 7 oyo nandimaki te ke
bana nanga bakobika oya basi soki bakoli babi boko vivre ata 20 à 25 à 30 ans est-ce que soki babali bango na mariage civil ekozala ndenge nini na ba test ya sida bakokanga bango na VIH bana nanga kosuka ndenge nini bon baza mike docteur aboyaki kobebisa morale na bango bamela kisi bayeba te bamela kisi mpona nini batikali kaka bongo bazomela kisi bo ntango bakokola bakoyeba kisi oyo eza mpona nini ezalaki na nga na kimia ya motu te mais papa Simon Kimbangu alobi ke akolongola maladi wana incroyable mais vrai nakomaki na église ya ngilima na matete nakutani na pasteur nayebisi ye problème nyonso epuis nayebisi ye papa nakokoma kuna ndenge nini nayebisa pasteur na nga wana alobi ayesu pasteur na yo te nayebisa ye makambo message na zwi alobi nga moto natindi yo te kende kuna yo fukama na bondela nafukami abondeli mpo na ngai ntango abondeli apesi nga mai na mabele ya kamba ye alakisi nga ndenge ye alakisaki nga na sala mais papa Simon mpe alakisaki nga ndenge ya kosala nazwi mai na mabele ya kamba naketi na peniel okoma na peniel nakutaki bato baza wana azoyamba ulie baanonse nga kuna benga nga me ye abimi deja kuna nayebi ndenge ya santaki teke nga na abimaki na papa Simon Kimbangu te papa pasteur peniel walo abimi kuna na kati ya biro na ye ya kiti ntango mama abengi nga natelemi na koti ye aza albinance aza lokola mundele ntango asiliki miso ya mundele eza somo mutenso naloba mutenso biloba mutenso koloba te nayoka mongongo deja ya papa Simon azoloba na nga kobanga te naza na yo natala likolo nayoki lokola ndenge abimela nga lokola mopepe natali boye namoni azosala nga loba eloko nyonso bakopesa yo lokola komela te nga mpe nazwi courage wana alobi abetaki mesa liboko na mesa yo nani aza nsima na yo mpo ya koloba makambo oyo mpe nani atindi yo nga nalobi lani Simon Kimbangu aza na kamba soki oza na posa na ye ye nde aza na kamba ye mpe aza na posa na yo po obika bato ozokota yango na zamba bato yangani ya tata Nzambe abimi libanda nga moya kokimi eza te bakokanga nga na sécurité kokimi nini libanda mpo kobima te ntango azongi akoti namoni sere moko sere wana mpe ayebi nga bien aye na verre ya jus apesa ngai lokola deja nasi nazwi consigne komela yango te sere wana akomaka liboso na nga azolenga boye ekoyi epasuki abengani nga bima na biro nde sika abengani nga na bimi nakimi mbango nakomi na ndako nazongaki susu kuna te ti lelo na ndenge nayaki na église ya matete nakomi kosambela natikali libela nga mpe kimbangiste ma message oyo ye apesaki nga mpona bana ebandi na ndako esika nazofanda omoni kozala veve eza pasi na bana ebele boye epuis bana bayebake bana baza na VIH nani akozela na famille mpo azwa mwana oyo akende moto akozwa eza te bino bozelaka kaka wana oyo akufi bokundi makanisi ekomaki ngaa ndenge mosusu na ndako wana ndeko na nga moko propre yaya na ngai alobi yo lokola oboyi kuna awa bana bango bafani na ndako place bazokende te kolia eloko kolia eza te liputa na nga kantine na nga nzungu na nga kosimba yango te yaya na ngai lokola babengaki na église wana aconvaincre nga bina kokende te papa Simon Kimbangu alobaki boye ata bapesi nga mutuka ata bapesi nga lupango ata nini kozwa te biloko ya mokili kobanga eloko moko te yo kuna nde esika na yo kuna esika na yo te nazwi yango lokola fiere namoni lokola nde famille na nga sikoyo koto oyo yaya na biso abimisi nga na ndako nakomi kolala libanda na bana alobi na nga kobanga te papa Simon Kimbangu alobi kobanga te naye komona su mama wana alobi na nga mbala mosusu ayeni nga mama wana akangaka liputa boye na kitambala nzoto moke mese mwindu alobi na nga kobanga te komitungisa te papa Simon Kimbangu asui alobi na nga kobanga te komitungisa te nyonso bakosala yo fanda nye koloba eloko moko te nga mpe nafandi kaka nye na bana nazosufri na mbula nazolala kaka libanda papa journaliste mokomosu aye kosunga ngai
la qui si esika tozali tozola kala bala bo esala ki pe passe na mutema mutoko sala passe na mutema kaka komoma ndenge tozobika ndenge bazali banda na bana bisungi asunga kinga nango esungi ngambala moko na futeli bana bakamo na futeli bana 2 mois mbala moko oyo ezalaki ke bana bakende konja bona ne bafutaka mbala moko 2 mois bana 4 na futeli bango 2 mois mbala moko amoni pe nga moko na komi kosenga place pembeni wana na nzungu na nga na lambeli bana fufu bana bale alobi awa nde ete nga pe nazaka na elika ndenge papa Simon mbango alobaki na nga na banga nga pe na fandi bana nde bazalaki na VH bana baye kope jare moko bliske elekeli nga pesa bango ndenge papa Simon mbango alobaki amemi bango na hôpital kokoma na nini kuna na hôpital batali bana batala soki belema wana ya VH ezomata obi ezoki batala bango basala test liboso négatif eloko eza te mama basali nga yanga positif oyo bebe wana kutu ye akataki ata libele te ye azalaki akomela libele ye mpe négatif nana bi jamais soki papa tala toza place boye yaka olanda biso awa abi mama kende après une semaine boya na bana tozongi après une semaine tokoki basali susu bana nyonso 7 négatif ba résultat yango oyo ba résultat ya bana yango voilà nyonso ebimi négatif négatif bana nyonso 7 ba résultat nyonso ebimi négatif voilà oyanga yango nde ebimi positif ebimi positif siko baminganga wana babengi bavoisin na bango mosusu bao baza na domaine wana ya VH babi oyo tozomona incroyable mais vrai voilà mama oyo famille oyo baza na VH mais tokuti sikoyo bana 7 négatif mama ye moko toyebi te mama asalaki nini ou bien ezalaki ndenge nini babanda ko revoir na ba machine na bango esika tozalaki boye na boye ba revoir makambo nyonso tozoka soin na bana na présenter bango ba carte na biso makambo nyonso tout babi te bon toyebi te ya bao mpe bameki bango bameki nyonso bimi kaka boye négatif oyo yango ebimi positif papa Simon alobi na nga dernièrement awa pongi ya mikolo misato bilembo yango ebandi komonana mai ekovimba mokili mobimba kimbangisi nyonso abatela elembo na ye sata mpe bilembo na ye bilembo na ye mpe eza mpona bato na ye mpe baza na bilembo na ye bilembo yango alakisi nga nini eza na baplante moko bazotia eza bazotia lokola na col eloko moko ozosala mpandi boye elola liseki alobi bazoyeba te bazolata marke soki ya bet na nini ya 666 koyeba bajeune fille ebele ezokomisa bango su kitoko bazosepela na yango kimbangisi nyonso akeba ata soki oza na ndeko na moko moni eloko wana yebaki marke ya 666 yango wana yo elembo na yo batela komi pembeni ya nani ya pongi ya 3 jours mai alobi ekovimba mokili mobimba baoyo bakokufa baope bakokufa te bamosusu bakoza pembeni ya mai boye oza na elembo na ye ata oza kimbangisi te bokokufa te ata mai emati ekoti na ndako ezindi bao baza na elembo na ye bakokufa te siko message wana efalaki nakomisa naza libanda place ya kotia biloko eza te bana baza mike moya ya kotika bango eza te me nayebaki kaka keye na kokomisa message et puis message apesaki ngai ya président na biso Félix Tshisekedi alobi nayebisa ye boye na misu papa lokola omikotisi na makambo ya nzambe kozonga nsima te mikotisa mobimba ofandi okanisi motema na mobimba na kanisa na kamba ofandi mayele nawe ezongaka nini na kamba kendaka ntango nyonso na kamba oyoka makambo oyo papa Molimo Mosantu azoloba na yo obanda kosalela yango papa akobomba yo liboso ya banguna na yo akobomba yo liboso ya bato mabe pe okokontinue lisusu 2e mandat oyo sali okokontinue su 3e mandat okokoba jusqu'à seke yo moko akoloba ke mutu mosusu pe asala nini asala nga nalobi mutu lokola ngai nakobanda nango ndenge nini nakomonelaka ye mpe wata nde message ya papa alobi na nga nazosala mosala na ye na bolembu alongoli kaka maladi kati ya bana oyo
7 mais yanga etikali message yango ezalaki mpona bolembu te nde yango wana papa bana nyonso 7 bango yeyo mai ya kamba ndenge alakisaki nga nazopesa bango matin soir bana babiki nazozwa ndambo na kati ya otiede nazosopela bango ndenge alobaki na nga bana nyonso 7 babiki baresultat yango ebimi négatif bakati bango mpe kisi awa sikoyo etikali kaka nga nde naomela bakisi ule bapesi nga bakisi ya 3 mois bapesi nga ya 1 mois oyo namelaka comprime moko namelaka comprime mibale oyo nde bavitamine namelaka yango 3 comprime chaque vendredi kaka nga nde natikali na bakisi papa Simon Kimbangu nazolela mpe alongola nga mpe yanga ezala mpe négatif biso nyonso tozala na harmonie na bana. Très bien. Voilà, oyebisaki biso ete na lupango ntango ofandaki moto moko ya liboma ayaki apesaki eloko nini? Avant nazwa foto ntango nakomi lelo awa na kuti papa Pasteur Azake papa secrétaire apesi nga foto mpo papa Simon Kimbangu alobaki na nga bapesa nga foto awa akobanda kosolola na nga ntango nyonso na nzela ya foto oyo nakomi awa lelo nzoka basi babongisaki mpe foto bazalaki kozela nga naya bapesa ngai avant nakoma awa kaka likambo ya lelo na ntongo oyo motu moko ya liboma aye nafandi na bana libanda kokangakanga biloko tolalelaki wana tobongisa libanda wana nabombabomba na bavoisin moto wana liboma aye ayebisi nga yokanisi bato oyo baza na mbongo banyokwamaka te bango mpe bamonaka mpasi longwa mwana ngai ya mwasi wana oyo abimaki na hôpital na miracle ya papa Simon Kimbangu abisinga mama tika kobengana ye te nabi oyo liboma abisinga aseki abi yokanisi ata bato baza na mbongo bamonaka mpasi te bamonaka mpe mpasi moto ya liboma nde azoloba na ngai nazokomprendre te azwi foto eza badesine edingwe na mama moko boye pembeni ya edingwe na papa Simon Kimbangu kiyangani bakomi wana ke nafukami liboso ya nzambe na ngai foto yango nabosani yango ndenge nazoya mbango toza na rendez-vous na 10h nabosani yango nde naye na yango me nakoya na yango foto yango mpe ya monene mpe kaka boye apesi nga nazobenga na ye mwana na ngai ya mwasi wana atelemi tika yo moto wana aza na liboma mwana na ngai mwasi asimbi foto wana ye moto ya liboma abimi na yake Voilà matondo mingi ingénieur merdi moto akosunga biso na bililingi ya kitoko pour comprendre voilà boyoki ete mama na biso Abigail ete ndenge abandaki lisolo na ye tata Simon Kimbangu amonaki ete makambo oyo azalaki nango na kati ya nzoto na ye to na kati ya bana na ye lobiko deja ezwami epai ya bana na ye sikoyo etikali ye moko tata Simon Kimbangu akosalisa ye ndenge alobaki na ye te yo alobaki na yo ozali mutu makasi bien ndenge nini alobaki na nga nazosala mosala na ye na bolembu voilà bolembu te message azopesa nga nazokomisa oyo nde ekuti nga ndenge babengani nga na ndako nazolala libanda na bana mosusu baza mike oyo bebe asutana aza na 1 année 9 mois mosusu wana aza na 4 mosusu bana mike okotika bango libanda boye bakobima na balabala laba mosusu wana baza malade epuis oyo bamisusu wana kuna baza na débit ya nutrition omoni ndenge baza ya kokondakonda bongo bon bato mosusu bakosupporte na bango bana te eza ntango bazali kosala badiare wana mingi siko awa babisinga nalukela bango nasala bamélange basoya na balégume nakouta nango wapi papa Simon alobi na ngai yo komitungisa te kende kaka kuna esika natindaki yo kosenga te meloba na bango makambo oyo balobi na yo na hôpital et puis maman mosusu ayaki akutinga wana libanda na bana na mbula mama ozopola na bana boye likambo nini na expliqué abi nayoki mpasi nayaki otala ndeko na nga awa naza na place na kingasani soki napesi yo okondima ngabi esika mosika ezalaka te nakondima alobi nake kosolola na bandeko na ngai ake kosolola aye abi ndako wana soki otie batole ekobima chambre na salon siko eza na batole te me bato mpe baza na lupango eza kaka kotia batole na porte fenêtre ngabi ata kutu natie ata rideau kaka pamba na tie nzambe akobatela ngabi te fo kotia kaka fenêtre ngabi bon
Oyo sambela kapinga na ebisi société ke pa walo. Na ebisi kaka na sambela na za kimbangiste. Alobi eske na église ba yebi ki ozola la boye. Nga lobi bo lokola za makambo esale miawa na ebisi bango te me na koyebisa bango. Soki opesi ngai na okende koyebisa bango abi na koya kozwa yo ke kolakisa yo kuna na Kingasani kote ya kabine mbangu. Na koya kozwa yo na kena kuna na lakisi yo. Na soki olakisi nga na okende koyebisa bandeko na ngai pasteur na ngai na koyebisa bango. Voilà matondo mingi boki ete mama na biso ndenge asosolisi biso ndenge alobi makambo ya tata Simoni Kimbangu, le patron de la 4e génération. Voilà ba mingi bokolanda biso na mboka ya papaya. Boyoki ete ceux qui bosongi pe mama na biso ndenge alobi ba problème o azali na yango et ko sala yepe bien azwa batol talaka ya azali na seti bana asunga bango mobali azalite. Bana ya tata Simoni Kimbangu aelobi na yeli susu kende kaka esika oyo kendaki akozanga te kosunga oyo kozali kosunga ye tata Nzambe akotia bino loboko ete misala na bino ekokende liboso. Voilà biso tozali kaka bapanzi sango soki tozwi message ya kitoko tokotia ba kolanda biso bisika nyonso boyoka tala kaka ba mama Myriam soki boyoki mama na biso oyo azali bokoki kosunga ye mama Myriam waze kwa tozali na mama na biso mama Annie na Londres moi jeteki bokoki kosunga mama na biso tozali na ba papa Nsunda na Suisse bokoki kosunga mama na biso tozali pe na ba papa Mata na Bordeaux tozali na ba papa Mvangu tozali na ba mama nani ba mama tozana ba mama ebele ba mama Regine Lunkonde tozana ba mama Marie Tulungi Dizinani ba mama bazali ebele ba mama Blandine Wasunga ba papa Black Media la Jos Mbala na Allemagne tozana molonga ni mama Nathalie tozali na ba mama ebele na ba tata ebele bokoki kosunga mama na biso ekosala bien mama zo esika ya malamu akoki kovanda mama zo eloko nini akoki kosunga bana na ye pamba te soki bino bosungi bana wana to biso soki tosungi bana wana tata Simoni Kimbangu akobosana biso te. Voilà oyo asalaka ayebiti na ndenge moko sa divinité tata Simoni Kimbangu alobaka. Voilà tokomi na biso na suka mama okoki koloba liloba nini na bayeba kotala yo na mokili mobimba mpona tata Simoni Kimbangu. Eloko oyo nakoloba kaka te mpona bandeko na nga bakimbangiste to néglige mai te na mabele ya kamba soki to néglige yango ba maladi eza na nzoto na biso makambo kilikili eza kaka maladi te alobaki makambo ebele okoki kozala pe na baproblème na mosala okoki kozala pe kozanga kobota me yo soki otie kondima na yo na mabele wana ndenge nga natiaki yango natie elike na ngaki mabele oyo ndenge yebisaki ngaki paradis eza likolo te paradis eza na se. Donc mabele wana eza mabele ezouta na paradis. Mabele wana ebikisi bana 7. Oza nango batela yango jalousement. Salela yango na makambo nyonso kaka maladi te. Makambo nyonso kosala nango mabele wana ekosunga yo. Eza pamba te alobaki ki alobi na ngaki mabele wana na mikolo ekoya. Kisi moko ekozala te. Malade ekoya ndenge na ndenge kaka mabele wana nde ekobikisi. Mabele wana makambo ebele et puis pongi ya mikolo misatu pona makambo papa alobi na ngaki mai ekovimba mokili mobimba. Na yebi te soki kuna pe mai ezovimba vimba pe ndenge koto oyo mai ezovimba. Mutu na mutu abatela kaka elembo na ye to ekoyeba ke pongi ya mikolo misatu deja ekomi koma pembeni bilembo yango ye alobi yango wana pe ekomi pembeni. Pona nga namoni na bandi kobanga na masumu makambo nyonso po pongi wana natuni balobi ndenge tokolala bao bakolamuka nde baoyo bakomika bao mosusu bakolamuka te eske nga na yo toyebi soki biso mpe tokolamuka tobatelaka bilembo oyo aza na elembo na ye abatela papa mama bandeko tobatela bilembo oyo papa alobi tobatela yango tobebisa yango te. Voilà tokomi na biso na suka moto akosunga biso na bilelingi ya kitoko ezali mwana mboka merdi soda ya SKK ya tongo ntango akosimbela okamera asimbela yango nyonso na maye oyo nyonso dete alakisa ye. Voilà topesi mbote na baibonso oyo balandi biso